kanisa mboto mabota mabi mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzira bongo ya internet wana mbala yoko lisusu tomeseni koloba manaka ya biso yaka na tina ya koluka bongo kotungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntamu moindo zekutamba na kuzanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo koliaka bisuka ya dendo yango moindo azekolata na basouvetement ya tumbola na mokuse moindo mobola ya yambu nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda kita matondo tokolikia tolobelaki 17 mai todwi ba réaction bomomesano ya bayi bakofingaka ya bayi bakokanaka po nini te ya bayi mpe bakosepelaka yango wana nde mokili yango wana nde bino bolobaka démocratie ata bino bokolobaka démocratie mais bino moko expression na bino ezali ya dictature ya imposition mais tolobaka biso esi tobotama bebe soko abotami ata na maternité wana ya botameli masasi mabeti akosenga lisusu tazonga na liboko ya mama lokola si abimaki yonso akokuta na mokili akokuta lolenge moko na biso bandeko ndombele liboso na bino mosala biso ya tosala na mokili ezei ya etumba lobiko ya loposo moyindo oyo yonso ekoya na nsima ya etumba eze etumba liwa bakobangaka yango kasi bakokimaka yango te soko bangi koloba kobunda etumba lobiko ya bato mpo ya kobanga liwa kenda na morgo tuna banzoto ye etondi kuna soko balobaki mpe kaka makambo oyo te basusu bakufaki na se ya pongi basusu abaki lelo na kobima na ngai te pour éviter de problème na lala na ndako liwa etui moto na mokili azene eloko oyo ekoboma ye wana ezei nzela toyaka na mokili na nzela ya kobotama tokozongaka na nzela ya nkufa c'est naturel etumbu te eloko te tokendaka tozongaka wana toyanoli en général en gros na bayeye bameki kosala lokwa mwa bamenase matondo na bino bonso kopesi biso lisusu ntango matondo mpe na bino bandeko bozeko koba bongo koencourage biso na balolenge nyonso na kotindelaka biso bavideo na kopesaka biso batoli na kotunaka mituna na kopesaka mpe biso lisusu bapole mpe masolo ya makambo mosusu ezali koleka na bisika bino bozwami tozongiseli bino mpenza matondo mingi fo mokimbango akoma kobatela bino etumba yeze ya biso bonso oyo yonso azali na libanga oyo ekobakisama na fondation ye tozali kosala na etumba lobiko ya loposo moindo akumba yango aezite te oyo nyonso azali na makanisi ya ntina mpo ya mosala oyo lobiko ya bato aezite te atia libanga na ye atia elembo na kati ya etumba ye ezali na ntina makasi matondo tolobelaki lobi elekaki le 17 mai bantina ya bakombo ye ezali kosala bokasi ya bamboka ya Afrika kasi tosimbaki mingi République démocratique ya Congo lelo tozali komona makambo mingi biso bakongole tosimba na ino kasi tozali koyeba te komanyola maye tozali komona donc tozali kotala kasi tozali komona te baye bakendeki na bitelo ya bapaya balobaki
Et c'est des choses différentes, regarder et voir. Kotala na komona. La majorité à Baïndo, la majorité à Congolais, basé Kotala, kasi basé communauté. Basé Kotala, kasi basé communauté. La majorité. Lelo komona moto mosusu alati liputa po misala ngunza po misala prophète alobi Fumu Kimbangu le grand prophète alataka liputa moto mosusu alobi Mzee Kabila azalaki kolata veste te nakolata safari nakolata bakos pour nous représenter Mzee Kabila. Mosusu alobi nakolata bakaki pour président Kabila Kabange alaki kolata bakaki ba grand prêtre balata bakaki ba tchodovara ba fidèle kaso. Moto na moto azeko copier partie extérieure il y a ba grand kasi ba côté na partie intérieure eze qualité pentina ya kozala na bango na moti to bandeli koloba ba congolais topé ba indo to yebi mbango ko copier partie extérieure ya moto mokili ya apparence ya kolula alataka boyi atambolaka boyi asalaka boyi mais to yebi te ko copier partie interne oyo je kosala bokasi pentina ya bato wana po nini tolobi ndenge wana asipose ngunza moko ndeko moko alati liputa akati kolokolo mpo Fumu Kimbangu alataka liputa po bafoto ya Fumu Kimbangu ezalaka ya liputa yango ya mikomisi pe Fumu Kimbangu yango ye pe amoni fo alata ndenge wana po bato batiaka eze mabe te eze bilembo président Mobutu alatisaka baprésident ya Afrique toke ya leopard basimbaka bakani wana na période ya retour à l'authenticité balongolaka pe bapreno batikalaka na bana ndenge alongwaka Joseph Désiré Mobutu akomaka Mobutu Sese Seko Ngwendo Ouazabanga kasi bato wana ata bachangeaki bapreno bakotaki te na idéologie na philosophie ya président Mobutu y compris ba collaborateur na ye tolobaki yango lobi la majorité ya batata ya biso basalaki na Mobutu juste après Mobutu ye moko akungi identité na ye ntina suka ya mikolo na ye président Mobutu akufi sans prénom mais total entourage ya bato bayalaki na ye baprénom ezongaki mpo nini mpo bamonaki Mobutu alongolaki yango sans raison kozanga kokota na philosophie ya mokonzi bahonore Ngwanda bazongisi bapreno balela Nkengo baze belebele kobakisa bakolo mais bazalaki na ntango le président Mobutu asalaki politique ya retour à l'authenticité ezalaki mpo ya ntore ya bacongolais to te bato balati liputa bakati kolokolo kwa Fumu Kimbangu mais ntango mosusu mpe babosani ke liputa wana ezalaki teni molato ya prison po ezali na foto mosusu Fumu Kimbangu akanga na bandeko mosusu mpe bazali na molato ya ndenge wana ezalaki teni ya prison molato ya esika ya boloko me nini ya motu ya biso bayindo tosengelaki kozwa na baye basopi makila na bango mpo ya bolamu ya bato soki eze
parti interne, ce que c'est idéologie, ce que c'est philosophie. Torobaki ya mwana manaki eleki lobi to retenir nini na baye babundelaki biso. Histoire nini to retenir plus partie négative ya bato ina. Torobaki yango lobi na Moïse Kabila de retenir, il était plus dictateur que Mobutu. Pour nini, pour abeta le peuple congolais film. Pour nini, pour zalaki kokanga na ba collaborateur na ye. Pour bosanate, bato yonso ba détourna ka misolo na tango ya Moïse Kabila, mazalaki na boloko. C'est vrai, ba ka isolé, et kokaki kozangate, to utaki na libertinage, ko yana ye ko recadrer makambo ya la ki fashion. Moïse Kabila azalaki ko se communiquer na ba militaire lokwa baninga na ba civil lokwa baninga ingeta ba intellectuel balobi yango il n'était pas azalaki na diplomatie il n'était pas un vrai président potango mosusu yalaki na makambo mosusu azalaki ko tuna na petit peuple nzoka petit peuple azé montaze na bagage te oya kokia pesa tolina président de la République. Sur le plan diplomatique. Mais c'est regrettable. Pour nini intellectuel est basé au Kanisa, soko basé 10 na sommet à l'état tout quelque part baleki de milliers yaba Congolo basé na C na makanisi ya malamu. Qui vous a dit ça? Tout ce qu'on kangwa wape na télévision, intellectuel koloba yango. Moïse Kabila azalaki kotuna baposa mosusu et pas ya petit peuple nzoka petit peuple wana oyebi bagage na yete tango mosusu azie même pas na likanisi ya malonga akoki apese faraki atuna ba intellectuel ba entourage na ye. Na Moïse Kabila nini tokoki to retenir? Na Mbuta Lumumba nini tokoki to retenir? Na Fumuki Mbango nini tokoki to retenir? Na Mobutu nini tokoki to retenir? Na président Kabila Kabange nini tokoki to retenir? Et lelo na président Félix Tshisekedi Tshilombo nini tokoki to retenir? Bato yonso baleka mabe tolobaki yango lobi esika tosukiselaki bane Kongo balingaka koyoka kombo ya Mbuta Lumumba te. Selon bango, ye moto akombataka président Kasavu. Et pas ya bane Kongo Mbuta Lumumba sans ennemi. Mais tokoli ki atozonga na ino mokolo ya discours. Et c'est lokola na avenir. Ennemi na yo boyoka na kate kokoloba na kate. Mais en kangi to empêcher ba miyibi oyo balikaki batio ya mai pendant la nuit. To éviter acte wana lokola kaka bozeba bidemi bokoloba na kate. Okubete yango maboko tote. Motuna wana totunya ngo bandiko na biso baneko. Bozebi neni na ndeko moko na balabala. Bokotala na kate bokoloba na kate. Mais na butu amoni miyibi oyo balingi bayiba tuyo oyo ekopénalize balabala mobimba na bino y compris. Totuni okobete maboko to okokoba koyina ndeko wana lokola bokoloba na kate. Biso tokobikia yango eze kosala bokasi ya ba Européen. Bango yonso basé na même diapason ya makanisité. Bango yonso basé na lolenge moko ya immonité. Mais bakotalaka oyo eze kosangisa bango. Bakotiaka mopandi oyo eze kodiviser bango. Tango eze na likambo eze kosala intérêt général.
bango yonso basangani babomi ba tendance Buta Lumumba lelo yango toze kosenga na bino bakonzi ya biso ya République démocratique ya Congo etelo kelasi eze po bato bayeba bisika touti esika tokomi esika toze kokenda bakotangaka kelasi te mpona kozala ba auxiliaire ya basusu boni moto atangi na bozindo empire romain moto atangi te na bozindo royaume Congo na ye bato baze ko interpréter kaka o mondele atangisa biso sans qu'on vérifie Diego Kao moto a découvert mouchi la fleuve Congo batangisi yango na balakisi na biso ba professeur baze ko répéter yango de génération en génération. C'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est Diego Kao qui a découvert... Et tangemi ma génération. Soko yanoli ke autochtone onde ba yebaki ba découvert l'embouchure wana au Dieu zéro. Peut ba instaurer système zéro wana faut bati amato ibazomela yo IOA. Bosembo kundami. Alors écoutez, ils sont et tombent la mini-colo. Nini toko retenir na ba nationaliste na biso. C'est regrettable lelo. Toze ko beta masolo ya ba nationaliste na biso sur ce que l'homme blanc nous a écrit. Toze ko identifier baye ya biso na oyo loposo pembe akomeli biso. Toze ko retenir nini na ba kontina biso oyo mondela zeko koma mondela communie mondela rendre plus que nationaliste. Tolobango na bamanaka maimaleka mokonzi oyo mondele akumisi mingi ye wana alaki danger mpo ya peuple soki ezali na mokonzi moko mondele akumisi makasi koleka ye wana azalaki danger ye wana faire souffrir peuple na ye mpo na intérêt na mais tobanda kotuna Sarkozy lelo basé ko circuler en France librement mais ebani na mokili mobimba Sarkozy motabuma Kadhafi abaki asangani na autant bakei ba bombarder ba mboka ya bato Bill Clinton ayali tel lelo azeko circuler librement aux États-Unis. Mais ban soto yebi ke mutu ya Mose Kabila. Ye mutu asinyaki. Biloko wana nani akokoma yango po bana na biso bayeba. Soko to zili bango bakoma bakokomela bino Mose Kabila azalaki Soko un dictateur, Mose Kabila Zalaki immature, Mose Kabila Zalaki sans diplomatie, Mose Kabila Zalaki. Soko biso to zilika ka bato ya libanda. Bapete la biso lisolo ya Buta Lumumba. Bako zomela biso na kolakisa biso bota la linu na ye. Oyo telelo na lobaka yango na ba dirigeant ya mboka ya biso na peuple congolais na peuple africain tozen na ino biloko telelo mondela zeko mona biso ngungi kutu ntina njinji kutu ntina soko assassin ya premier ministre ya premier ministre ya mboka ya biso amonani
alobi toboma Lumumba ata nyama ya kanda akodushiraka moto ndenge wana te. Totia milangwa na niveau mosusu. Toarasha ye na mino nazalaka na wafungoli alakisi. Mino wana ya Mbuta Lumumba barashaki. Avant, tout après Koufa. Avant Koufa, pendant torture, tout en aussi à Koufi. Ndébaraché yémi. Tobo sanate mondele. Abandaka na koluka ko corrompre moto a renoncer. Et ce qu'on Mbuta Lumumba boyaka ko renoncer. Tokenda sika na ino na makanisi ya kiboto. Pour les autres, c'est comme on a bateau à Katisuki, à Tinderowa, Lumumba. Surtout sur base de moi, Njotomike, Lumumba. Tous les copier partie extérieure, partie interne, tu es bien copier. On copie Mbuta Lumumba na Molat. On copie na coiffure. Est-ce qu'il y a un bon Mbuta Lumumba, ça qui Lumumba pour la coiffure? Musée Kabila, ça qui Musée Kabila pour la télé, pour la colo. Ntelelo ba Congolais ba Indo toze ko répéter oyo mondele atangisi pa komeni biso. Superficie ya République démocratique ya Congo 2 345 000 yango wana kaka bato ba ko Mbuta Lumumba a Sengaka indépendance trop tôt. Bato va répéter. Tina ma classe professeur à Telemi Liboso, il y avait les Valoubi. Oh, ce frère, Lumumba était pressé. Pour Ayuka Kiango, n'a pas maître na ba. Bazena tango ya ko maître a vie na ba moté. Soko mondela lobi bankoko ya biso batambolaka bolundu tokutaka bango sauvage moindo a récupéré un professeur des universités a terminé liboso ya bana alobi bakoko na biso baaki bolundu bakoko na biso baaki ba sauvage tango mondela lobi tokutaki bino boliaka ba racine professeur opa telemi na likanisi na ye koloba na belove bakoko na biso baliaka racine. Tia lobi racine, nalikanisha kimbiolongo, nalikanisha kitamata, nalikanisha mogomboro, ndeba racine. Abosani ke manioko ze racine, mbala ze racine, abosani. Mondela tangisha lobi, yé moto civilisé moto moyindo. N'a pas professeur des universités. Na ba professeur et soko ya humanité batelemi liboso ya bana bazeko tangisa barubi sans mondele biso bato mwindo to ngaki to zala contre expertise c'était banani ba fandi ba jontango babanda kutuna po Mbuta Lumumba akaki alobaki masolo ya Congo histoire ya Congo ekobeta meko komama na ba Congo oyo bana bakutanga na kelasi tepo ya bango zalaki yo mabato. L'avenir du Congo ekozala kitoko lobi wana Mbuta Lumumba na pasi na mokanda zeko tindela mwasi na ye. Mais à la grande surprise na bato bamba zeko mibenga balumumbiste. Oui, bien le vrai, bato bakei mingi koluka négativité ya ba dirigeant na biso. Wana yango mondele alakisa. Soko ezalaki président dirigeant moko ya mboka ya biso, azana mwasi ya nkokolo kwa Macron, je pense que l'ingaki etungisa mandat na ye. Wana se sûr et certain.
Soko ezalaki na président moko ya République démocratique ya Congo, soit président Félix Tshisekedi, soit président Kabila Kabange, azena mwasi ya Nkoko, lokwa mwasi ya Macron. En tout cas, tant que il n'y a pas que la mobeko mosusu na constitution pour déstabiliser le président. Mais pas les Français. Basé côté la Macron na bolingo na Nkoko na yewana te. Basé côté la Macron na oyo bango ba français. Et sengi basa. Il y a quand il ba gilet jaune basé ko bimana balabala pour Macron zena mwasa mobangi. Non. Non. Basé ko bimate ba gilet jaune ba telemite. Mpo ya bolingo ya Macron. C'est sa vie privée. Alinga mwasi ya Koko. Alinga soko mwasi ya 40 ans de différence ya Mbola. Ouaneze bon. Mais pas français, basé kotala, oyeze intérêt général. Kuna nde soko simbite ba revendiquer to bangangi. Mais biswa. Bakolo babolamu ya bakondite. Azalaki komela masanga. Soko azalaki komela masanga. Mais atelemela unité nationale to démocratie. Mpo nini bodwi mayanti na toze ko sala intérêt général bino bokende bolingi boluka oyo ezembeba privé. Bino bokei ko luko ezembeba privé. Tokolikia tozembe ko interpeller bandeko balandi. Manaka na biso tolobaki kuyaka na mtina ya koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto. Conscience. Lelo bato bakomi tellement fan ya modernisation. Yon sokolo basoko simbiro poso pembe déconsidéré. Bato basé tellement fan ya christianisme. Tant que sokolo baba fan, ce sont des fanatiques. Soko simbika ka christianisme déconsidéré. Basé na tina ya koyoka yote. Mais les autres qui révélent, n'dengeni inconscience, et c'est trop bien arrosé, bâti inconscience, na terre moko fertile, bâti conscience, baloni likwa mabanga, pe basé ko bois kela ngoma ya moto. Tokoli ki ay kamusi bandeko. Inconscience est trop bien entretenu, trop bien soigné, trop bien arrosé. Namabele, Oyelongo Bani, Bajui conscience et étouffé. Les lots facilement, beaucoup de gens biloko ezalaka soutenu, biloko yeze ko kumba conscience et pas ya bayi. Et c'est biloko ni. Awa ba réseau de communication œuvrant en République démocratique ya Congo ba organisaka ba compétition ya mabina ba kendaka te na $100,000 na gagnant bato ba betaka ba sombaka soko crédit ba betaka pour appuyer le meilleur danseur ou danseuse. Et qu'on joue paix en plein, famille comme il Kabola Mbongo, Bosumba crédit Bobeta pour X pour Y. Mboka yonso vague ya musique et comme il joue ici. Bilenge, bakomi komona ngaka kandi na jwa soko 100,000 wana. Na jwa soko 100,000 wana. Tout le monde plongé dans la musique. Internet et bandaki awa ba émission internet
ezalaki kaka bato balingi émission ya ndubile yo boni okoloba nini grifo yo nasali tongisa kenda posa lelo bémission ebakemi ya sexualité mbetologie mutakalogie kolalanologie soko nini docteur me na mawa na motema. À la grande surprise bato wana baze kosala bambetologie baze kosala balalanologie baze kosala soko banini mutakalologie bato baze kopesa bango makoki pe bokasi bandeko oyo baze libanda eza un accès facile partout que l'émission il y a conscience de l'égalité aux écossais. Télécommande des écossais facilement émission il y a conscience de quoi baindo bola muka ma une impuissance sexuelle atikali scotché 5 heures du temps pour qu'on a bakola qui s'anzete pour qu'on a bakola qui sa comprimeur comme ça moto rhinocéros et kokomisa moto mpakasa likolo ya moto botala ndenge nini ya conscience ekomi arrosé botala ndenge nini conscience ekomi étouffée lelo bato yonso bakei na nzila wana na kosala mission ya kolobela bolumbu ya kolobela sexualité po wana nde bato ya libanda balingaka wana nde bato ya mboka balingaka wana nde bako appuyer bakotinda badon bakotinda forme à parfum et komi sika principe bazaki côté bato soko ke mosala awa soko yei na balogique yeba okubamba pantalon talon ya sapato ekosila baloni antivaleur na motu ya moto quel que soit makanisi ya malamu yaki nango ebungi po bayebisi logique na yo awa. Cela explique que faut qu'on a magouille. Ballonner inconscience, arroser, pêcher en valeur. Conscience est comme étouffé. À terre, mon toit zongi mouké, bémission ya boye penza. Non. Conscience est comme étouffé. Inconscience, c'est que je vois vitamine. Bobanda kotala pe bino pourquoi ngai n'internet botala nombre de vie ya ba émission ya conscience émission yeze ko lukabola mu ya bato botala ezena combien de vie botala émission le roba kei plus loin ba inconscient wana na ba inconscient wana ba komi ko louer même ba chambre ya hôtel. Pobala ki sabatoni ndenge nini mwasi ya salaka mobali ndenge nini mobali ya salaka mwasi ndenge nini ndenge ezeko zwa 300,000 vies ezeko zwa 500,000 vies ba responsable soi-disant moto akeya kenda kotala ndenge nini mwasi akolala mobali ndenge nini mobali akolala mwasi okotala moto azeko kenda kotala biloko bongo père de 5 enfants ayebi nano te ndenge nini akolala. En tout cas, Bolimbi Sabandeko, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Basé au Salayango, bâti miniature, présentatrice, à ton bolisoko jupe, sous-vêtement, libanda, ou un photo, ya profil, pour y attirer yo au côté. Olingi au mon ami, nous responsable marié. Oze peta musuna ba chéri mopanzi bakomi komika ngela boye aya komika na moto wana oyo ayokaki eko changer ni tala inconscience du vitamine tala inconscience du parfum tala inconscience ndenge et grossure conscience ici et bato quoi basé na souci il y a bien facile batiki mokili ya conscience
émission ya ntina bakosala te akosala mission faut alobela sexualité pour wana ezalaka na soutien facile et puis na bato ce qui est bizarre moto azali na facilité à soutenir kaka likambo ezali kokenda kosala mabe ezali pasi ezali vraiment pasi moto alingi kosoutenir likambo ezali kokenda kosala mabe yo mokolo sepeli na émission wana asiposo tika mwana na yo wana mboka ozali na posa azala na encadrement ya malamu yo soutenaka fille wana mpona bondumba na yo mpona inconscience na yo mais sika mwana oyo yokanisaka avenir na ye ya malamu olobi akomi kokoto na ndenge ya mayele atalaka biloko wana oloni nini moko kamwa soko 2-3 jours numéro ya siki esalemi te baze susu na mbongo ya koluwe soko chambre te bato baze kobenga me ndenge nini boposte video mosusu te hotel tozali kosalela chambre $10 tozali bon problème te pesanga bacoordonné na kotinda nini tozalaka na posa banumero inconscience ezwi vitamine biso tokolobelaka be inconscience ya bato mondela komeli biso masolo na posa na ye na ndenge ye alingi biso mpe tozali koreproduire yango na ndenge ye alingeni Musée Kabila elembo ya nationalisme Musée Kabila elembo ya unité ne jamais trahir le Congo aibaka ba danger yonso azali kocourir mon nom ya Congo au nom ya République démocratique ya Congo azalaki korepeta ngo nuit de jour ata soko na kokufa nalingi na kufa soldat du peuple Mbuta Lumumba alobaki yango bomo inanga te mavenir ya Congo yaki mpavita alobaki yango nzoto na ngai oyo eze putulu ya pamba soko bokotia na moto botia me bosemba ekotikala bosemba eske totangi bato wana na bakalite na bango totangi yango te mpo moyindo etali ete alingi kodevelope conscience te alingi kozala conscient te mpo ya ye malamu asoutenir oyo ezangi ntina bana ebele bazali kosala bisalasala ya mwa malonga awa mosusu asali soko groupe électrogène ezali kodemare soko ya magasine soko mopepe basusu bademara ba groupe électrogène na mai ekotakota na bainternet basusu bazosala soko bagénérateur babiloko ya ndenge na ndenge mais natalaka nombre de vues 250 vues mais bémission yonso lobelaka bolumbu bémission yonso ezali kolobela sexualité ezali na plus de 50 000 vues avenir ya mboka tozali korepete mikolo koloba bankoko balobaki révolution na mboka ya bainconscient ezali koyoka pasi kominyokola kopelisa lokoni mpo na koeklero nzela ya aveugle kosala révolution na mboka ya bainconscient ezali bongo kominyokola mpamba na koluka kopelisa lokoni mpo ya kotia longengo na nzela ya aveugle mpo aveugle atotilie longengo akomona kaka te tala ntina tozali kolamusa tala ntina tozali koluka kozongisa conscience ya bato mpo nini bozali kosilika nini ya mabe tozali koloba mboka nini edevelopa na brassage na mboka mosusu mboka nini te developema utaka na kati nzete ezali kokola koloba azali kokola mpo azali kolia na mosisa ya nzete mosusu jamais jamais ingeta ndeko moko akomeli ngai na bato bafingaki balobi ozali koreve
Combien de personnes bakoyo kaka soko nanu émission na yo ezalaka na moins de 500 vues. Ingeta malembe ndeka tonga kazala na lititi lioko okondima kutu teka kusala zala na ye mobimba yenda ze na objectivité yenda yebintina ata yozo sekale kakina eteni moko ya lititi eteni moko ya yebini na ze kusala botikela intango na ya twaka akusala sala oyo eleko ya mfumu kimbango oyo eleko ya mfumu kimbango tozwa conscience est en deuxième gonga tango partage une mission pour balobi position moko otindeli bandeko baninga yonso club mutualité likele muziki yonso bata la position bongo émission ya conscience pe ya boy okoko ça le fort on a te okoko ça le fort on a te peut partager ensemble to bongo la etangelili ya bana ya biso ensemble to luka ndenge nini tokoki ko relever défi ezena bamboka ya bayi komona moyindo ezelembo ya trahison komona moyindo elembo ya déstabilisation komona moyindo elembo ya égoïsme komona moyindo elembo ya impolitesse komona moyindo elembo ya eloko ya ntina te bozena mikili ya poto pour vivre bien faut qu'il ma communauté na bino soko zeka ka communauté na bino boze moyindo pour moto azwa valeur fatika communauté ya bayindo akenda na communauté mosusu ezeko interpelle bino te mpo nini makambo ezangi ntina nde preoccupaka yo oyo ntina yo zekotia te tokomi na ntango ya conscience tokomi na ntango ya conscience c'est vrai tolobaka yango ntango tolekaka na etando na bacameraman bazeli liboso na biso na bashome ndenge toyaka boye tango bandi koloba ze kobebisa elongi po kosimba musique te po kosimba milango te po kosimba ambiance te kosimba pe libelu ya pasi te émission ya boye koki ezanga cameraman po ezali moins important soko bakoyamba danseuse soko bakoyamba musicien soko bakoyamba tradi praticien moto yekolakisa mokokoli oyo na mokokoli oyo soko sangisi yango okomi mpakasa wana na régie etondi bandeko bosufri tokabona po ya mokolo malelo etango ezali ngonga mais lokola tobotamaki po toloba na ntina lobiko ya poso moyindo quelle que soit badifficulté tokoki kozanga ya kolia na ya komela mais tokozanga te makambo ya koloba na bandeko na biso bayindo biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani na numero isusu matondolo